Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Joyeux Noël. Donc voilà, on a la mouki et comme des alaka toujours, lokola mama nyoso. Ou la mouki aussi nzambe merci na souffle de vie parce que souffle de vie oh ma belle, ils a vraiment des makambo. Zanga no kolia, zanga no komela. Mais kozanga souffle de vie, ok? Donc voilà, on est dans la mouki, on a banjo sala musala na ngai ya cuisine. Nazo bongsa cuisine na ngai, nazo nettoyer, nazo longola basani, on a sokola kana pokwa avant que na lala. Et là na kwa esko ko sokola basani oyo, bana basali laka avant que bakende classe na misala. Donc voilà. Nga na préféra mingi so nazo sokola basani na nga na préféra mingi ko banda liboso na ba verre parce que boyebi ki ba verre yango to melaka mai to melaka ba jus ba miliki. Donc so na sokoli ba verre liboso te so sokoli basani po bi basani na biso za kamingi ba afrika to lamba mingi bloka ba mafuta et so sokoli basani liboso tongo ko sokola ba verre okomona ki ba verre etikela kana solo. Donc yango na préféra mingi ko banda liboso na ba verre après nde na kwa esko ko sokola ba sani pe na ka sûr que na sokola ba sani na nga na mai ya moto surtout na hiver comme ça ma belle sokola ba sani na mai ya moto parce que mai ya moto e kolongola mafuta nyonso na ba solo nyonso ozalaki na ba sani na ba verre na yo. Donc vraiment na utiliser vraiment mai malili rare maso ki na sokola ba sani comme bozomona yango na koma ko préférer ko sala kolata ba gants parce que ba gants ezo edenga ke maboko na ngai ebe bate na mai ya moto parce que mai na biso ya moto a poto ezalaka vraiment moto soko osala ngo tout le temps ebe bisaka maboko. Donc voilà wana na sisiko skola basani et na sokoli pe sink na nga kombo zomona wana pona kozala cirque etika la sema propre. Voilà ma belle, après on a pensé à moi dans la cuisine, après on a kotanda bilamba nanga libende nanga bilamba ou vraiment et baby, il faut na luka mususu na sombi mususu na Amazon mais ayé eza muki ma belle, ayé eza muki il faut qu'on a zongi sango donc parce que exact il manque autant d'accord peut-être 20 bilamba coûte autant peut-être 8 bilamba dans le bas ils a vraiment muki pe libende nanga autant de bilamba la somba ngona Ikea, je pense qu'il faut na kende sema Ikea na ki kotala soki ki na komona ngona na Ikea, ok? Parce que là et baby vraiment mais na choité, il faut sema que na tanda blamba langa po ekota ka blamba bien et tanda pi blamba kitoko. Donc na lingali bende o na luki on a Amazon, mais na Amazon na sepeli na oyo eyenga te. Donc voilà, on a dans ce tanda blamba ngai na esko kolongo la tapi nanga na C pour que na tiango na machine pour la mona ki komaki salité. Donc la sala qui après 2 semaines attendant na tia katapi na la machine na tia ko la machine tape na 30 minutes seulement ou bien 1 heure du temps ça dépasse ma salité na ngonde ezali na tia sema savon moko et na kokoti na machine. Donc voilà et là na tapi o parce que et so comme na machine de ba tâche nyo so bozomo na salité so bozomo na so ko na machine et ko za li susté et ko télé comme vraiment propre. Donc voilà on a na koti tapi na la machine comme on a na ba tâche wana salité et na tia na machine na ko la machine na pour que na tia wana ce qu'on a ko sokola après la zone qui na sali shopping na ngai. Donc voilà parce que na bloc on anda côté là na somme d'abord papier mouchoir tissu au besoin na mtasi sango za ka kilisia ko vanda wana zo benda ka tissu au tinyo soko sila mais le côté on a ba période au malin les ali na ngate ko zanga sa papier mouchoir boye na mesa avec les enfants ba rime et tout beso bazo lia na mesa ba na mouchoir na bango ya ko utiliser. Donc voilà donc on a na outil shopping comme on a na outil Aldi
kosala shopping à biloko ndaku même pas les belles dames qui nalata ki lamba comme ça liboso mabe, si je peux dire ça, liboso mabe. Donc on a ki jaquette bomba qui sekele. Maintenant on a ndako za nalata ki les lamba onde comme ça. Non changer la pété ba anyway, on a la panier na matungulu, on a panier na matungulu comme ça, nazo longola ba poil ba makasi sur matungulu bi makabi wana et na bois ki yango et nazo si matungulu nanga pour que na tia matungulu mususu, OK? Donc on a tia matungulu ninga mingi ko tia matungulu nanga awa parce que ebebaka te ceux qui osomaka matungulu ebele ebebaka nga na préférer nanga matungulu ebele te so na préférer mingi ko soma matungulu za ka panya miki. Donc voilà, et na soma ki pe détol nazo ki on peut na Aldi détol les vraiment très bien pour nos sokolela ba bilamba. Donc voilà, et nazo ki pe bana nanga ba croissant bobi ki bana nanga ba croissant na ba hot dog bread. Donc kili c'est pas za nazo ki makamba. On a pu nazo équiper ba fruits na Aldi, nazo équiper ba avocat comme bikinga mingi avocat. Donc voilà, on a na ba fruits na panier. Après on a équiper ba viande hachée, nazo équiper ba steak, on a équiper ba soso. Donc bloc on a équiper na Aldi yango. On c'est peut-être que na pork na bango, pour pork na bango zaki vraiment zaki vraiment na ba poso c'est peut être nango dans on peut na Aldi et nazo équiper ba salami na biso ya déjeuner. Donc voilà, et on peut nazo équiper parce que bana nanga mode balia kango na ba croissant wana. Pardon. Et nazo équiper 3 chasses à croissant et nazo équiper Bellis. Maman nanga nazo équiper Bellis ya whipped cream. Whipped cream is very nice ya Bellis. Comme ngami ko utiliser whipped cream. Donc voilà. Et ba shopping nanga zaki comme ça. Et ba shopping nanga zaki comme ça. Il faut ce qu'on a bongisa. Donc voilà. Wana na ocha siko ba semoule nanga na fekil nanga na ba vase nango. Donc voilà. Ba vase nanga ona ningango mingi parce que ça a vraiment taille comme moyenne et ça a bien facile pour utiliser aussi. Moi na tie fekil nanga et na tie pe semoule. Donc voilà. Après on a encore ko nettoyer réchaud na ba poussière nyonso oyo ebebaki. Après on a ko vase na biso pe ya loso pour que na tia loso. Na ke shopping mais na boso na ke loso sili. Loso na na kaya ngo sac na biso loso sili parce que loso ya maka chaque jour na ndako ke semoule. Na somba ba semoule na mukie mais na somba sac ya loso mnene. Donc on a dans la temps on so ngam sana no singai akota asomba biso sac ya loso parce que le tsalika oyo eza mukie vraiment kande om de tsikana ka sac ya loso zana no mais za tellement ndako somba sac ya semoule minene wana ba 25 mais tellement que ba leka semoule ndako na ngate omona na se koma kopola et koma lokwa na mai likolo mona za bien mona pa na se na mona j'ai baby. Donc on a commencé à passer semoule, na commencé à chasser semoule la mikie na ba fekil ozake biso mo kam tolia et s'il na sombi encore. Mais après dans l'autre, nous sommes toujours l'eau néné, nous avons un magasin et nous avons un ici, mais malheureusement, nous avons un shopping, mais l'eau est ici. Et on a comme un système comme un papier. Donc, après ça, tu as fait qu'il n'a pas, nous avons un Shein, ou nous avons un Shein qui finit quoi, ou et l'on qui est beaucoup de force, qui a cassé et beaucoup de petits conseils comme ça. C'est pas grave. Dans le canal, nous avons Shein, nous avons changé le modèle, mais à la qui dans la quantité, mon mesure, mon quoi bien. On a pour ça, on a pour chocolat, ba raisin nanga oyo, avant que ba na baya. Donc pour ce baya, baya kaka maman ba fongol ba comme molia. Donc na sala na chocolat et na otika ngo awa. Na otika ngo etanga mai. Avant que nous avons na plastique nango. Na otika ngo etanga mai. Chocolat ba fruit na yo. Chocolat ba fruit na yo avant que bana balia pour bana bazala trop pressé ba ozwa kamba na moko na monoko e. Wo. Et na ko chocolat pe ba apo na nga na chocolat kité. Na ko nga na sala ndini na chocolat ba apo après na pangusi yango na tissue. C'est ça que na sala na chocolat yango pour na pangusi yango na tissue et na tiango na basket. Ya ba fruit.
Donc voilà, on tika ngo tangi mai. Après na pangusi apunanga na chishu. Kile na senga strawberry, mais ba strawberry zaki kuna na Aldi na sepeli na ngote zaki vraiment mikie pe zaki 3 livres zaki sopeka 10 strawberry na 3 livres na sepeli na ngote tona kino sa manzaka na ngai tona kosa manzaka na ngai na ville na kino na wenzo bateka ba fruit pona somele strawberry kuna. Ok ma belle, là non qui peut sommer la smoothie, na sala ngona bino, donc on a sala banane moko parce que ça ka pona ngamoko, on a sala ka banane moko et na sala banane, na chapé na strawberry et na wana na rocha ezali ice, donc na cha glaçon et na rocha strawberry, quelques strawberry comme na ABC bino, strawberry on zaki na pe kito côté zaki vraiment mukie pe zaki mwangai malheureusement et na kocha oyo ezali vanilla ice cream, donc ça la vraiment kito kocha chocolat solinga chocolat menga linga kananga vanilla, donc on a tie vanilla. On a smoothie nanga ebimé comme ça et c'est mélangé vraiment très bien. Après on a encore coaché on a verre oyo na komelango. Oh my god, mais ka vraiment smoothie oyo sous la machine oyo ça la ka smoothie et amako za posa vraiment kolia na oyo comme ya kilo tos omelango pe etondisaka pour banane déjà za ka kilo, donc voilà ça qui est vraiment nice et na coaché whipped cream nanga na oyo ya Baileys et ça alcool thé et ça ka na goût ya Baileys mais ça sans alcool, donc vraiment bien surtout son melango café et na une chango likolo. Oh my god, ça vraiment na sala que na sepeli ngo mingi na café whipped cream wana Baileys, ça vraiment bien. Ko comme la smoothies nanga na zumo makasi na kotisiko na cuisine pour que na sala recette on a bino donc na pour ça mabumu, ça fait longtemps que na lia mabumu et na sepeli que na mabumu oh parce que ça qui vraiment clean et ça qui propre et ça qui salité makasité donc le qu'on a sala qui na banda sema ko panzango pour bika qu'il faut assurer que mabumu na yo et c'est nettoyé très bien, mais comme bozo mona ngo zaki vraiment bon moko vraiment ya musala makasité pour na ko nettoyer. Après na ko ya kozwa sikoyo o ezali matungulu et na zupe o ezali ai nanga ya fresh on ke kocha na mabumu nangai donc na kati ya matungulu nangai et na kocha quelques mbuma nangai, je pense que c'était 4 mbuma ya ai et na kochango na nzungu na biso, donc voilà. Après ko kata matungulu na biso na sala mi matungulu la rouge comme ebina misuni nangai et na kocha matungulu wana na kata ya katikati et na râper aussi quelques 4 mbuma comme ça, il y a ai nanga il y a fresh pona tona ke kotokisa mabumu nangai et tokaka na maite, OK. Après na koya kocha siko mai nanga ya moto déjà pour que ezalanga rapide tango nzungu e komata na réchaud et umela te pona ebanda kotoka. Après wana na koya kocha ezali persil. Après na ti persil nanga bo moniza persil na biso ya kokauka so na oya fresh côté ya fresh menga zaki na fresh te na zaki na oya kokauka. Après na koya kocha oyo ezali ba feuille nanga ya solo donc kasa na biso ya solo et na kocha nzungu nanga na réchaud na sala mingi réchaud sima pour que na bana bobika ke bana balega ya moko ba ko tutana na nzungu, donc c'est ça que mon nanga na utiliser mi réchaud na sima. Donc après quelques minutes bu na kocha siko mungu apasa na chaki mungu ate na bakisi pe sima parce qu'il faut mabumu nanga elemba donc là on a sala mabumu nanga na ko sala ngo yango moko te na ko sala mabumu nanga na viande, donc ma viande nanga na ko zela ki mabumu nanga ce que lembi et na ko sala viande nanga côté comme bozo mona nazo tia matungulu et nazo épicer pe viande nangai pona na tokisango comme mabumu nanga déjà elembi na ko tia viande kambala mona mabumu to c'était mabumu ko ma poto makasi ngali ngate mabumu elemba makasi solo ko na sali na longoli mabumu nanga et na zu viande nanga na zanango na tiango sikoyo ba épice pour que na lembisango à part, mais so ki mabumu nanga elemba kinde na linga kite na sangisango ensemble parce que recette oyo to ko sangisa viande oyo na mabumu na nzungu moko, OK. Donc malheureusement
image mususu ezate. Donc voilà, c'est ce que nazo expliquer bino. Après ko sala ke na épicé viande na ngai, OK? Na épicé viande na ko bomona ke na tie maïté, na sali tout ki na balusi viande na nga pour que biloko o na tie na viande na nga et se mélanger très bien. Après quelques minutes na ko kocha suko mai parce que viande na nga na kotika yango etoka po elemba. Bobi ke viande pas à la kamwa makasi, donc faut kotika e alemba et ba épice o to tie na kati viande na biso, il faut ekota tina kati musuni pe, d'accord? Donc voilà, pour na maximum mai mukie comme ça comme bomoni na kotika suko nzungu na nga na moto pendant 30 minutes comme ça pour que nzungu na ngai et toka. Donc nzungu nangai ko toka na chepe mungwa comme bomoni wana. Donc nzungu nangai ko toka na ko ya ko sko viande nanga na sangisi yango na mabumu na komisi yango nzungu moko. Oyo eza ba légumes na biso o tokotia na ba viande na biso o toza nango, toza na matungulu, toza na tomate fraîche, toza na ndembi, toza na céleri et naza na mix pepa nanga ya jaune na ya rouge. Yango na ko kotia na ba viande nanga. Awa na esko na nzungu na biso ya viande na moni ke nzungu nanga mai o to check na bino na moni ke mai nyonso esili comme bomoni. Donc viande na sto ko liango pe comme ça parce que ça déjà ko belle, ça déjà na goût, donc ça déjà épicé. O ko liango comme ça, so ko linga comme si ça na problème te. Mais nga ce ko loko na osala na rotika ya viande na nga esa lokwa moko kalinga makaka la nzungu wana moko kalinga mamukie seulement. Après na ko mixer na nzungu na biso ozali nzungu oyo ya mabumu. Donc voilà, bomoni pa ke nzungu na nga mai nyonso esili, mafuta vome comme ko sala moko bima. Donc na kalinga onka na nzungu wana comme bomoni. Après na kolongola nzungu na ngai pour que na sala sikoyo o ezali sauce na biso o to kosalela ngonde toza bo bloko na biso nyonso ja ebeli mabumu na biso eza ya kobela et viande na biso pe eza ya kobela. Donc eloko o eza ya kobela te ezala kaka sauce tomate o tozo sala. Ce qu'il faut tozala sûr que sauce tomate o tozo salela il faut vraiment ebela avant que to tiango na nzungu na biso o toza nango ya misuni, d'accord? Parce que soko tie sauce tomate noza mombesu o kosala ke ba viande na o elemba makasi et kosala viande kitoko te. Viande de fois elemba oui, mais il faut pas que elemba makasi ça la kitoko te. Après ko tia sauce tomate na biso na nzungu o toza na ya viande to ko tia mwa mai mukie seulement ba lebel da mwa mukie na nzungu na biso to sangisa o ezali viande et to sangisa na mabumu et to tia na ba sauce tomate o bozo mona na kati nzungu moko na mwa mai mukie to fini to tiki yango ta pendant 20 à 30 minutes et nzungu na biso ko sala nini e ko bela. Malheureusement vidéo et comme kitina sukate parce que je sais pas ce que ça sali nini vidéo misusu ezo sala te. On a bien expliqué bino, j'espère que beaucoup comprendre pour boza maman bolambaka, OK? Boza maman bolambaka pour que ça la sauce tomate nanga comme ça, na ko sauce nanga na ko tiango na nzungu nanga ozali nzungu mabumu et na ko viande nanga pe on a tokisi na bien na ko tiango na nzungu mabumu et na ko bakisa mai mukie na ko tika ngo pendant quelques minutes na moto e beli et biloko na biso to liango kitoko. Mais kana ndaku o ko tika na commentaire na se ko bosana te ko zala abonner ko aimer ko partager ko salanga bien makasi. Désolé pour na suka vidéo ezate, bisous, bye.